ezali moi clique ya bato ya mitema mabe omoni na poto bato mingi bakraka baoyo nyonso baza kuna baza bachomere loko tozalaki kuna baya na kombo nzambe azolanda biso kosenga pardon na bato nini osala mabe na kikombato osala à la guerre comme à la guerre tozalaki na période ya bitumba donc munduki nyonso ezalaki autorisé nyokutani na wera ozala lese wera nga naza na problème te wera bangisa bato mabe Mitalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Tango Joseph azalaki chef de l'État, il fallait que je sois ici. Nakuti bato bazalaki batongi ba immeuble, nakuti baningi basongi bandako. C'est que ambition na yo pezaka ya koiba. Vraiment combat essaie sili. Boya to bongisa mboka na biso ekene liboso. Banaki, bana poto bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi. Tala esika ya kovanda yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko bambetu ya nyekese salon ya VIP, toilette awa kutu kolobate po ata mikate kwei okoliango jolie kitoko microbe ezali distrait courant 24 heures sur 24 minda pelelele soki courant kei mobangi na groupe électrogène ezali wana okosentir kutu teke courant ekendaki awa makambo ya okende koluka mai na bakantine ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mobange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film Concert ya suka ya mpiana na kati ya Canada c'est moi. soki lelo bapesi poste ndenge oyeboye obosana makelele otiaka te ya kofinga bato mosusu yo mpo okóma kaka na molongo wana te oyo tofingaka Me ngai yo d'abord nasi nakomi awa na nayebi te nasi nakomi déjà pepele tokoyeba ndeni Papson Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien
mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit bolanda biso na sortie officielle ya Congo Fort open ezo réunir ba Congolais parce que balobi photo za la bomoko toza na kombata ya munene pena ya munene ya Canada vena biso wa kacha o boyebi ke no premier kombata ya munene vraiment ya niveau Canada mbutalika so na habité batu komba voilà batu ba pesa sens ya komba batu basala pena ke lelo batu biso basakapare nango ba osala ngo bien te siko ba président basala ngo pena comme il faut voilà donc hier azana bino en direct à Kinshasa je crois moi 2-3 questions pour na président na habité présence non radio qui na habité pour na lancement donc sortie officielle ya Congo Fort mais sentiment na yo na journal lelo yo na présence à batu ndenge ba manifester pena présence est belé awa yo esali ndenge nini komona boye après beaucoup d'années à revoir na Canada. En première des choses, ça linga bien. Pourquoi? Parce que appel ya chef de l'État ezalaki ke ba diaspora baya baya kosunga mboka ba diaspora asalaki tourner tango azoyi ki bokonzi asalaki tourner na diaspora mobimba. En tout cas, comme on ndeko na ngai aye ko répondre na appel ya chef de l'État, je suis vraiment très content yango na ye pour na encourager ye ko sepela na ye ko pesa pe bato mosusu courage ba oyo batikali bakanga bisaka baya et pas boye to kamba to ça le ngombo na chef de l'État. OK, alors tomoni ba ne belé bozalaki obanga kokita vraiment makolo na Kinshasa, mais cette fois-ci tomoni bino ba combattant nyonso éparpillé à travers le monde bozoya awa boza vraiment à l'aise na habité et loko nini ezo sala ke ba combattant to ebaki ke makolo na bino vraiment na Kinshasa kozala moins difficile mais bokomi oya na facilité belé bozalaki na assurance ni bokomi na assurance tout d'abord chef de l'État atango azui ki bokonzina ba kasho nyonso ekufi bon c'est que so bakanga ba ucha ba kasho ezate donc yango non na ye po na ye ba tebeke ba ucha kasho nyonso ekangami de première assurance deuxième assurance ezali que non chef de l'État azui ki bokonzi alobi na biso ke boya yango na toye donc ce appel na ye toye ko répondre toza à l'aise toza ko sa misala mais toza ko regretter pourquoi parce que personnellement naza ko regretter que na sali plus de 25 ans na bapaya il fallait nazala awa sur place ata tango Joseph azalaki chef de l'État il fallait que je sois ici na regretter ka mingi tous les 25 ans na leki libanda na yawa na ko regretter mingi il fallait na ya ko combattre awa sur place yango na zo senga na baninga ba batikali kuna baya Congo na biso ba place ezali ebele mutu nyonso aya vraiment combat ese sili boya to bongisa mboka na biso ekene liboso. Les grands combattants, mais pourquoi option ya ko bloquer ka ba musicien et utaki wa vidéo ama? Non,
omoni et pourtant yo za grand producteur tokoki mpe kobima kuna le grand producteur tokoki kobima kuna mpo tosola yango mpe na bien aza grand producteur parce que de toute façon moto oyo concert ya suka ya mpiana na kati ya Canada c'est moi Calgary donc concert wana série nyonso producteur ya suka ya mpiana na Canada ezali ngai na Toronto ezali ngai ça suba concert non tokopekisa te ezali moi clique ya bato ya mitema mabe clique je vais vous dire une chose omoni na poto bato mingi bakraka na poto bato mingi misala ezalaka lisusu te vous savez que poto ya kala ça va mais poto ya mikolo misala ezalaka te bato bakraka eloko ya kosala ezali te comme nos amis là yango wana bazala misala te mais bakei pembeni bayawa misala ezali na koregrete na je répète encore oh ba 25 ans nasali kuna po nakuti bato bazalaki batongi ba immeuble nakuti baningi basongi bandako suka na retard na regretaka tozalaye kuna na malili wana Kabila dégage et pas bo bakoto baninga bazotonga bandako Kabila dégage et pas bo baninga basala millions na ko regretter mingi mais de toute façon na biso banga perdre temps wana te ba o nyonso bazakuna bazaba chômeur le côté tozaki kuna baya tout ça la musala mbongo ezana Congo liberté zali bakaka moto susute OK alors est-ce que olobi batu nyonso baya est-ce que ça c'est pena bande ko mususu ana ba cha makele tilelo bakokanga bango te soki vraiment bakiti na sol congolais ça trop méchant par rapport à ndenge bomane ko réagir non bakotia bango bakasho nyonso chef de l'état ça longola bakasho nyonso bakasho eza susute mais prison eza kuna makala prison ezalizi ya bato oyo basali ba crime ya somo toza na bino abomona ka bafinga ka chef de l'état mikolo nyonso na ba journaliste nyonso bakofinga ye bakotenga ye donc liberté ezali bakokanga mutu te biso ya wana mbokati bato nyonso na ba télévision nyonso bakogangela chef de l'état bakoloba azali comment on appelle ça bapesi ba kombo nyonso ya mabe tout ça mais bato nyonso bazape libre baya bakokanga mutu te bakasho ezate merci beaucoup ah ouais merci OK merci papa no pesi opportunité de témoigner liboso na yo na okili bandekone batunyo question par rapport ya fléau ezo régner ya ba combattant par rapport à ma musique ya Congo d'ailleurs quand ba discours na bango basa les lors ba déplorer ba jusqu'aujourd'hui ba mettre c'était pour Kabila loin déjà que de remplacer ba biti lelo na moya lelo au monde ba agence ba western union ba monnaie grand mais au tonne dans la population pour bazwaga quelque chose où tu na poto ba rentrer académique rentrer scolaire ko kunda matanga nyonso biso ba ki Congo to dépendant na bata poto ya ngo ça la bango pas sabi changement c'est comme si nan ne mvandika raté ndeko nanga oyo batrebe ke mboko oyo ekufi il y a 52 ans 52 ans atako Yesu Christo soki azwi mboko oyo dans 2 ans abongisa makambu tout je ne crois pas baninga il faut baza na volonté ya kloba très bien que mokonzi ya mboka oyo asambelaka oyo aza na mawa mpo na peuple oyo aza na vraiment na volonté mpo asala mosala batika ye asala mosala malamu lelo akomi asimbi awa asimba awa parce que le tout était en moule eloko moko atazali kotambola na Congo ezali te comme quoi tala bato nyonso bazalaki awa tozoka sango ke oyo ayibaki 350 millions et 450 millions ka millions nga na mitunaka na bi millions eza ya solo ya lokuta zoka nde ya solo millions kasi mboka elinga ebonga ndenge nini balabala lelo toyokuta rien minde eza te pasi na pasi donc nous devons donner un peu un temps chez le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo temps azana 2 ans ko retravailler biloko ekufa pendant 52 ans vraiment na ko seka na ba surtout baninga bazana mboka ya bapaya ngai na fani na mboka bapaya mikolo ebele nazana Canada na sali 27 ans na Canada na yebi mboka ndenge fonctionnaka je vais vous dire une chose oyebi que Belgique les loso batini que nous fa na Belgique au fa na te parce que Europe mobimbwana c'est comme Afrique pas si okuta batina kwemba ko teka banguba batuna kwemba ko teka bitabeka ndenge za Congo Afrique Europe c'est baby misala izaka suste boile yango na yosika na bandeko baya awa moi chance ezalina yawa nakuti moi ba biloko kosala eza ebele nous prenons par exemple biso fandi kuna soko za na camion moko pambo yoko chapo emezo ka zelo ezo ka ba mwelon ezo ka par jour za na $1000 nakuti plus que ça même on a besoin bateau bazana ba moyen ba ya ko
investir poso bi banyo so ba ya ça ba 300 000 ba 400 000 lokoti yango na kwe moko boye donc douane nini siko le repesa vraiment passer yango na douane soke kweya wa bakala mingi te parce que dossier wana za na message chef de l'état pour na ba douane omoni bandeko to vandi kuna pona kozwa oyoki président Papi Chamara otia ba salaire na biso za combien ezaka ba 1500 ba 1300 par mois to za ba salaire rebelete mais awa camion moko pamba camion moko pamba oyo memaka zelo et memaka ba biloko wana ba kayasi oyena ngwa oza patron je vous assure parce que dans tante expérience wana camion moko pamba oyo tolokotaka kuna na ba poto parce que biloko vous a ebele oyena ngwa eko sala yo par jour au plus ezalisa moke $1000 donc $1000 soko multiplié par 30 jours 30 000 sac ya ciment ezo sala 45 comment est-ce qu'on appelle sac ya ciment $10 ezo sala 45 briques pour na côté lemisa iloko eza kina en vitesse au sali eloko moko omoni bandako ngai na onaza na expérience na yeko nazo tonga ndako moko mais na moni eloko moko apamba yo toza ko banga musika ndako te omoni brique moko eza na 1600 francs na telibo ya solo ba terrain lelo komi bebo partout baninga na ngai baza na poto boya oko sepela soko tongi ndako na yo ezata 3-4 appartements yeba très bien que ozana esengo makasi okolia deux par mois ozota ocheba le quartier na ye okosepela donc souci mo batu ba congolais belé surtout bazaka na Kinshasa ba comprendre eza que batu nyonso bazaki proche ya président bana mikili ya poto batebe bayeba na tant basali appel Robert Ngabamba na Kinshasa la plupart des gens basaka na pour politique ba rosa même dans secteur social mais belé rosala papa makambo ezali belé ya kosala mon cher ami au moniteur to ya wa première des choses soko komi na mboka biloko la biso to kendeke bambule belé ozao komi na mboka il faut ba très bien que bon mboka ngwezo le kandenge nini okoti boye obimi boye siko comprendre parce que toza bapaya bambule belé to kendeke na bapaya siko to yeko comprendre que il faut commencer par où donc na ibisi bino wate to yeko mona makambo susu ngana yeko découvrir makambo susu ya kosomba camion ça la $1000 par mois pour oui mais makakaya sina binen donc bato bazaye belé loko par exemple ata biso ya biso tie bis kaka pambo longoli yango awati na chikapa $40 par motu soko za bis à 100 personnes veut dire que en tout cas peuple makambo evandi donc makambo zaye belé ko sala ezaka na politique te ezaka na comment est-ce qu'on appelle ça na ko sala permis na chef de l'état mais makambo belé za ko sala ya ko zo mbongo ko sala sabana mboka ko pesa bas ngai moto nazo ko ibisa bino wana komia wana sala société ya sécurité ezako fonctionner na plus de 200-300 personnes bah on a foutu à chaque fin du mois baza ko sala musala est-ce que ngana na chef de l'état mais l'idée est arrivée les gens nazo sala musala baninga ba sala musala tozo kene liboso. En tout cas merci. Une dernière question. Oui. Hier Mokonzi Mboka a émetaki bon une communication patriotique to monaki ndenga beti li solo ya makambo ya seni o wa pezaki pe préoccupation majeure vraiment pour Mboka mais na moni ba commentaire na ba plateforme nyonso o wa ba chaki bon communication na online ba déplorer ba lobby pourquoi Mokonzi Mboka ko leka a lobby ka makambo e ko sunga ye po lobby azala kana ki bokonzi même ba souci o ezali loba na classe na ko zo bi ke baza antigiversant ba na classe bazo souffrir ma gratuité o zo beta vraiment kuba ya kosakana te côté mosu de moni ma préoccupation moni ma baram ate obeton karata mosu pona ba moyen mais il y a des mamans o ba maman maraîchère ala mugita mosu na 500 francs à question ba crédit ramelier babi pourquoi président ko éclipser makambo na discours na ye na bana na makambo ya bana ya classe na ko biso eloko moko efo yeba lelo bano bazobi malibanda baza bano batanga na catholique et makambo tango chef de l'état ko tisi makambo ya ke gratuité ya enseignement et ko ça de façon que baye kolokota makambo mingi oyo ba école ezalaki ko exister te ya ba catholique oyo ba enseignant bazalaki ko exister te ya ba catholique non place wana ba catholique bazui kanda po et ba ke ko déranger bango esika baliaka donc eseli bango nde bituma nyonso ozo mona oyo parce que chef de l'état déranger bango esika baliaka donc eseli bango nde bituma nyonso ozo mona oyo parce que chef de l'état kangi ba madusu et pas nyonso dio ba catholique ozo ko mona wana baza batu moko bana wana bazoko misali banda bana wana bazali bana moko ba école oyo catholique ya lokuta au moins catholique a cause peut-être na 100 écoles mais à lobi kazaka na 1000 bon tango mokonzi a vérifier bien ba master bozaka na 100 mais ka a tozo futa bina mbongo ya 1000
basiliki po anini bamisi bango na poisa donc bitumba yango wana donc il n'y a rien tozokende kaka omoni voilà et nakoyebi solo komoko il faut que na courage pour nos décision chef aza kozwa wana il faut que ça courage namoni prêtre alobi pe alobi azo regretter makasi ndenge asali 25 ans libanda ayokuta baninga batonga bandako awa c'est que ambition na yo pe ezaka ya koyiba yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Ambition na ngai za ya musala na yebisho très bien ko nazana sombi camion na ngai camion evandi wana camion na ngai ezoko sala musala eko zwa ba moilon ezoko zwa ba kayas donc nazana moi $1000 nanga par mois na musala ngwa. OK, ozo reconnaître que bateau société ya sécurité ezoko sala. On reconnaître que bateau zolo ba batongi tongi banda kuneti mayebo eza ba mbongo ya kimoyibi ya kesa leta et que c'est l'état tango batango ya Joseph tango ya Joseph ndena zolo ba 30 ba 350 millions banine mais tango oyo naza koyebisa yo mutu nyonso akolenga po soki na minute oyo soko osali mbeba oza na 20 ans na yo oza na 20 ans oza na ba 10 ans banini ozomona to d'abord prison ndenge ezokangama soki okenda makala lisiko okuta ba bâtiment nyonso bazokobongisa yango bakotia peinture bakotia bandako po ebelebele ezokende kuna donc mboka ezokende kitoko baoyo bayibaka ezaka na période wana administration ya kala mais oyo administration na biso moyibi ezali te soki lelo bapesi poste ndenge oyeboye obosana makelele otiaka te ya kofinga bato mosusu yo mpo okoma kaka na molongo wana te oyo tofingaka mais ngai yo d'abord nasina komi aona na yibite nasina komi déjà pepele tokoyeba ndeni landa na ngai santé oyaki nango na ndenge tomona lelo santé change te santé na yaki ezaka ndenge moko na changer eloko moko te nazaka ndenge nazalaka depuis nauti Canada ti sikoyo naza pepele naza eloko moko changer te finance tout d'abord finance mati naza pepele. OK, alors ba projet nini ya sika o boye nango na Kinshasa nde bozongi boye implice nini bo memela so na mboka tout d'abord tango na komi na sali société ya gardiennage naza déjà na à peu près 300 personnes ba oyo baza kota na pesi ba na mboka misala baza ko travailler tala ba projet siko ba mutusu bazali toza na camion oyo za ko mema ba kayas ezo ko mema na ba na mboka ba maison musala ba kala mingi te ba mwa biso na ngai ezo ko ya soko ba biso ekomi awa ezo ko mema bato ko sala de façon que ba tida bato président na kati ya encore aza président ya équipe munene ya football chipepele na kananga tosilisa nanu ko distraire biso te alingaki abosa na yango yango na yeko ko rappeler que président ya équipe ya football OK nanu atoki pete donc on moni très bien que na yes mbala moko na komi entrepreneur bana mboka ba ko sa déjà musa na société na sali bana mboka bazui déjà musa ba camion oyo na zanango ba biso ezako ya et soke biso komi na ko tiango Kinshasa chikapa Kananga
wana nyonso wana donc ce sont des projets nazakanisa makambo ya gouvernement te nakoma na gouvernement na non ngai moko to d'abord bwanya na ngai nakoyiso te eloko moko na biso oyo ezali télévision na yo benga bana Canada ba biso que je suis le premier entrepreneur congolais na kati ya Canada monto ya zaki na agence kabakate agence ba congolais ba jamaïcain ba nini baza ko sala pa na ngai boîte de nuit ya liboso na kati ya Canada ezali ngai tuna mpiana tuna biliabel tuna bosiana bango nyonso ara basi ba na boîte de ngai ezana za entrepreneur ya kala question pete oui on a moni ozo kende vitesse non bino botelemela bolobi en tout cas totelemela ba politiciens totelemela musique po population ezana pasi makasi ndengo yeboye ndengo tamboli elo nini omoni oyo ezotangisoma miso o ti lelo peut-être bazo régler situation yango kaka te ndeko na ngai yeba très bien que toziki bokonzi on a que 2 ans ça ebele quand même non absolument rien ndenge mboka tokuti yango 2 ans ils ont 2 jours parce qu'il faut que tout simbela ipa wapi tout simbawa moyen ezali te ça connaître que bokonzi besoin na rébellion te mais besoin na élection bokutaki mbongo eza na kesa l'état ebima bosala neti te ke bokutaki mboka parterre eloko eza te bozwi bokonzi na élection bambongo ezalaki na bakesa l'état bokutaki so mbongo bokutaki na mbongo esi bosali eloko nini ya malonga oyo esi boproduit oyo emonani na miso ya bato mbongo tokutaki na mbongo eza sikoyo tokutaki mbongo moke sikoyo eza ebele IGF akosala musala mpona kesi ya l'état evimba eloko tochanger ezali bana classe bakomi okende sikoyo classe 100 bafuta tozalaki na 100 bana classe lelo tokomi na salle moko ya classe 300 400 1000 personnes donc bana batanga bazala kitoko très bien voilà liberté tout d'abord eloko ya liboso soki moto aza libre akosala nyonso tala liboso biloko oyo to installé bana poto balela mingi mpona taxi oyo kimbuta atiela biso na aéroport balobaka tofuta taxi yana po etongela biso aéroport ya sika mais bane yango tokende plus de 10 ans mbongo wana ekomi mpe ebele mosala tozomona te jusque là tomoni mpe président Fati mpe azwi kaka taxi wana tozokontinue kaka tobula ekutu yango ekolongwa kutu avec rigueur la kutu yango nde eloko ya liboso mais ezokontinue nakanisiki tolandaki biso nyonso IGF alobaki très bien ke mbongo oyo ya aéroport ese eliami depuis kala donc bambongo tozokofuta sikoyo mpona makambo oyo tozokofuta ba 45 $, ba 15 $ wana tokofuta nde nyongo donc moyen to briser ezali te il faut tosisa nyongo wana de façon que soki esili na bamindele administration ya kala esalamaki alobisiko biso moko to reprendre to boma eloko wana tosala mosala kitoko ndenge bato badeploye babi kodeplace mingi ya chef de l'état yango nde ezosilisa mbongo pena nyonso ya mboka okoloba nini baninga bayebi politique te mboko oyo toyebanaka lisusu te tout d'abord passeport na biso ya bacongolais mpo okende yango Brazzaville eza mindondo mais tout d'abord chef de l'état ntango azokorkeye barelation de façon ke lobi passeport na biso ezwa force lelo soki olingi okende na poto bayeba te ke ake kokima ake na poto bato batie très non jamais mokonzi azosala barelation ezonga ndenge ezalaki kala passeport na biso ezwa lokumu mutu soka linyo ke na poto kozwa visa sans problème azwi visa na ye yango na monike mokonzi ye moko sanke atinda mutu ye moko azwa kende kokundula ko reprendre ba activité ba relation nyonso oyo ese katanaki po ezonga ba congolais to koma pe bato. Merci beaucoup. Alors ngana tunaka ndenge population elelaka balobi soki biloko eza cher boy na Kinshasa ba douane pe leki cher makasi ba barrière leki ba péage belé est-ce que ndenge bino bozwaka mwa occasion akuta na chef de l'état lisolo na se bobetaka mwa CTT douane otinda mutuka ye na Kinshasa ba sengo prix koleka même prix osombelaki mutuka na poto eloko wana bokoki kobeta mwa mokonzi mboka sa yebi makambo ya douane depuis kala tout d'abord il faut que tokoti ba port bebo ba port na Matadi ba port nyonso na ba port privé donc ezalaki mobulo ekotaki makasi siko pona koboma moko itikala ko contrôler yango toza na pasi mokonzi aza na dossier wana na mesa na ye bakala mingi te bokomona mituka oyo bandako ya ba douane ba biloko kolia ekokita talo pourquoi parce que ba port oyo ya kobomba na ya lukuta basalaka yango moto ezo komatisa biloko talo il faut tout d'abord que ba port nyonso na mokonzi aboma yango soki abomi yango alors c'est tout koyeba ke biloko nyonso okita na prix nini biloko nyonso ezo ekozala sous contrôle. Est-ce que tozo vivre na condition de continuité ba parce tozalaki nango bien changement ko yaka jaune
Non, changement bakala mingi tout d'abord changement c'est bandit bana ba kotanga pamba ils a changement et bakasho ils a été tellement tout temps lati ba minuit me pepele changement ezali et makambo ebele ezoko moi changement yo moko na miso le ministre ya enseignement aza président makala c'est que mbongo pe ya mbongo ya enseignement c'est que zalaki moi détourné quelque part parce que ministre wazala simba ba mbongo ana za kuna déjà à makala ah mon exemple yo moko mon très bien que na minute soko le mbongo à l'état bakala mingi te ozoke na makala donc mbongo nyoso à l'état il faut ekotaka na trésor public il faut bombana tout ça et biloko andengona oh bozaki pe asika c'est comme si pe neti to comprendre le sens na été pas ba grève eza kuna makasi ya et to ka kombo grève c'est que mbongo ezati ya grève ezali ba ndeko na biso ya catholique muntu baza kotinda bana wana bakoma na grève pourquoi parce que toye ko trouver très bien que bazalaki na na par exemple sans école mais siko bango na tango akala bachaki ke bazana 1500 bon 1500 lokuta na to kati yango basiliki makasi de façon que non mbongo bazozwa sumbongo le ndenge solution ko za te ya za mutu moko sala ka recensement ba école mais c'est bandit déjà pour que ba inspecteur ba saba kene recensement déjà ici kende ki ndenge moko na administration na fonction publique batu ba muso ba kufa kala batu muso ba sala kate tout ça baza payer donc contrôle wana eza ko sala ban tout comme na ba école tous na ba enseignant ba saba kufa kala tous na ba enseignant bazala ka susute tout ça ya lokuta ba mbongo à l'état ezokende contrôle ezali ba kala mingi te okomona makambo ndenge ko vana na kombo nzambe azolanda biso ko senga pardon na batu nini osala mabe na ki combattre osala ki combattre na ngai tout d'abord tozaki na période moko ya ba tebele makofi na poto non oui bien sûr à la guerre comme à la guerre tozaki na période ya bitumba donc mundu kinyo sezaki autorisé tozalaki soki via bibi wana mutabari déjà kolela tout monde va vidéo te période dans tozaki na bitumba bon mundu kinyo sezaki permis à utiliser donc moi na senga pardon ezali te baya ka to sanga to ba parusaka ma ya miss ba parusaka merci na ba kata ka vision o ba question so na bomba te ngai nazalia wa olingi ko tuna question nyonso kutani na wera ozala l'aise wera ngana sana problème te ana kanda bino ba combattant jamais wera na personnellement nazana un problème te malobi moi no sala kana préfecture ya France yende pena ni le concert wera ngana fana na France te ngana fana na Canada ozonga na poani wera mutu peut-être so sengi mwana na ngai liboso azaya mwasi asala kaza professeur na Canada azana wera bank ça va te faire te azana problème na wera te nazana problème mutu te ngana ko biso très bien que nazara producteur na kati ya Canada concert ya suka ya mpiana nga mutu na produire na Canada donc musique nazara problème na ba musicien te ba nyonso bazana ba mpiana merci beaucoup leader En fait, je vais voir pour une chose. Quand j'ai vu en drôle, tout ça, la place de eux aussi ça va. Vous êtes là. Ok. Vous avez intervenu en ligne, la place de On fait quoi? Ouais, mais gars, Nairobi. Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a
Merci Ebeta. Fali à vous. On va te là qui a donc malambo qui me bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.